Mbote fidèle internaute ya site ya Tika télévision et ça vraiment esengo makasi pour na kopusa na pele bino pour na ko informer bino pe ko bino basango etali politique to pe actualité ya mboka na biso. Fidèle internaute nazali na mona mboka patience o azali la vraie combattant to bomisa déjà ko ya maina kata Tika télévision to kurisaka déjà fait toujours actualité politique to komeka ko solo la tala kaka et to zape na mois de la femme pourquoi pas ko solo pour na makambo etali basi to mois de la femme o to zali nango pour le moment et puis l'actualité politique ya mboka la biso na kopesa bambote bena ba boss na papi Jelina refait ki sombe na bosani souté mon vieux Jean il a ramon na Londres solo mo ngiri ko solo. Je salue aussi Bénédicte Mwanza motema leader tango chaque cameraman na za toujours wana na kopesa mbote directement na invité na ngambote mo na mboka bon mbote mama sangoni mamboka toza bien Tomonio ozo représenter déjà femme parce que tu étais déjà bien habillée moi na biso yango donc ozo salela yango déjà. Oui, femme africaine, la tagakabo, exacte que pour na moi de la femme non plus, exacte femme africaine la takandebo. Batunde, ba changer, ba commis comme on dirait, moi de la femme ende mukolo tokolata maputa te. Femme africaine et surtout femme congolaise, ye habillement na yezalaka kandenge na latiboy. Tokobo yate akolata na ye pantalon mais il faut koyeba que habillement na biso selon nature na biso eza yango eza ba pantalon te eza ba kilote te ou bien ba donité na koloba bongo. Moi mboka tokoko zoma intervention komona ba femme to basi ya époque ya kala ya époque ba 1900 ba 90 et tout ba 80 na ya ba l'an 2000 ans alors tokoko zoma différence par rapport ya mode de vie to ya habillement ya basi. Différence ezali na ba femme ya kala na ba femme ya lelo ba femme ya kala donc différence ezali côté bon côté mal dans tous les deux côtés ba femme ya kala na côté bon na bango bazalaka kolata po omona partie ya corps ya femme ya kala c'est très difficile. C'est très difficile. Ce qui alati de maputa, alati moi blouse naye, aye kocha kitambala, alati kitambala naye. Otali boyolobi que non, moi si yewana. Et puis côté nabango oyo chèque nabango donc côté mal nabango ezalaki que bango bazalaki basé à la cuisine. Bango musala na bango kaka na cuisine babandaki kotika musala kotika étude classe pona mibali bazalaki misala oyo ya basite bango kaka na cuisine na kobota ezalaki misala mibale wana mais pona kokende basala étude bakoki kosala pe musala boyete ba femme ya kala babandaki ko s'intéresser na o wana te. Sikoyo na femme ya lelo côté bon femme ya lelo atangi classe femme ya lelo alobi na koki kovanda te ngai nous avons un même servant nzamba pesi biso servant moko mobali aza na servant mususu nga mwasi na servant mususu te nde omoni lelo basi bakoma na parquet soki okeyi ba maître avocate baza ba magistrate baza soki okeyi na gouvernement okokuta ba Janine Mabunda tandenga uti kokende okokuta ba femme ebele ba Francine babazayi babaza ba femme balobi te biso tokovanda te toza pe na servant moko na mobali donc eza na musala moko te oyo tokoki kotikela mobali bien que ata na classe okomona ke majorité baza ba garçon basi bazalaka kaka minimum nde tozosenga ya ke non mwasi ya lelo asi afongoli misu mwasi ya lelo alakisi ke non naza mutu lokola mobali siko kote mali ya mwasi ya lelo
mwasi ya lelo azomipesa na place na ye te. Mwasi ya lelo abosani écriture. Mwasi ya lelo amibosani ye moko. Mwasi ya lelo azo epesa valeur na nzoto na ye te. Mwasi ya lelo ata alati donc mabele eza polele etali ye te. Mwa parti ya nzoto na ye eza polele etali ye te. Akoyebisa yo ke c'est à la mode. Pourtant nakotangela yo ba pays moko bazana ba style na bango neti ba nigérienne omonaka ndenge balataka batikala ko changer te style na bango. Ba femme sénégalaise bomoni style na bango ya habillement donc culture na bango mais biso ba femme congolaise to changer to koma standard tozana katia ba pantalon tozana ba culotte et puis oyebi que ba mibali ya biso ya lelonde batu baye kobebisa pe basi davantage. Mobali azana mwasi abali ye officiellement okomona mobali aza ko encourager mwasi na ye atongisa kamwa robe ya mukuse boye mwa mupepe beti boye mipende libanda okomona lati kilote mobali na ye azosepela lobi eza à la mode yango nde eye kobebisa pe femme africaine femme congolaise mais soki tokoki kozwa penza culture na biso ya femme congolaise ya kolata okolata na yo pantalon toboyi te donc s'habiller décemment mais okolata na yo pantalon c'est à la mode mais pantalon na yo ezala penza olati pantalon blouse na yo ya mulayi donc partie na yo ata sous-vêtement na yo mutu moko akoki koyeba couleur na yango te ça au moins mais femme ya lelo akomi komitika oyo nakoki koyebisa femme ya lelo ya ke toza lisusu na tante ya kotikela mobali moni kotonga bandako ezaka ya mibali te kozala mason elobi ke ezalaka mwasi mobali te tozoluka égalité dans tous les niveaux. Donc, institution nyonso, moi si azala représentée, moi si azala capable. Nous avons un même cerveau que les hommes. Nous n'avons pas le temps, nous sommes intelligentes, nous sommes sages. Pourquoi nous devons laisser place aux hommes? Que ce travail, c'est pour les hommes. Non, femmes, levez-vous, nous allons travailler comme les hommes. Bisonyon sotosa batu nzamba keli biso na force. De eloko na koki koyebisa ba femme ya lelo ke tomi pesaka valeur biso moko. Mwasi aza kitoko te soki atamboli kaka bamona ye kaza kitoko soki atamboli mabele polele atie soutien te mususu atamboli sous-vêtement na ye couleur na ye zomona na libanda po bamona ye kaza kitoko te. Mwasi si tu t'habilles convenablement on va toujours t'apprécier. Bakomonaka que tu es belle et pourtant au cas contraire quand tu t'habilles mal ba sous-vêtement na yo wana ezomona na mabele na yo otiki oyo bazobenga lelo ba ujane wana ba mususu pe mibali mususu bazoyoka dégoût bazomona que ça vraiment ça devient salité hein. Donc loko nalingaki naloba yango wana pour notre moi na biso oyo ezate ke ezamwa moi mobali okomi kotindela mobali okomi kopesa ba mot d'ordre à l'homme non. Respect aux hommes, respect à nos maris, respect à vos maris. Donc, oyebi musala osalaka yo mwasi na ndako. Ti lelo ata moi de la femme. Yo oyebi musala osalaka salaka ka musala na yo wana. Ezate ke moi na yo au croiser bras, mobali yo sokola basani te eza bongo te. Depuis nzamba kela biso mobali azaka likolo. Mais azali likolo na foyer. Azali likolo te ke pona kotanga classe tel ozala ingénieur mobali te na bongo te.
Mais moi, dans beaucoup de monde, tout qui va directement accéder, tout le monde, ministre de la Santé était Longodo, parce qu'il est au pousse à l'aéroport pour que les retirer tout le premier stock il vaccin ici je crois bien d'ici là on a déjà partagé un autre copé sans pas bandeko oyo monsieur Subaseli copé ça même tous les alliés autour de moi pourquoi est-ce que ba vaccin on est à la kaka copé ça ma et banana copé ça maté pas la bango bateau bazali ba konzi to bateau oyo ba initié nini quoi on appelle ça comment nini vaccin wana et banana pas bango to ministre de la santé directement ba dépend la biso la population et puis tout le monde ministre de la santé le bien été bati yango te pour que e bon ma biso o ba koki ko sala le monter pour que be bisate bon ma population mais pourquoi pas ils ala kaka bango to mitune ezali ko tunama pourquoi pas ils ala e bande pas na bango alors que bandara pas population. Merci Madame Senfora. Est-ce que nayoki peut que premier lot ya vaccin eye na Congo? Moi, je ne suis pas du domaine, mais n'oubliez pas qu'un enfant qui vient d'être né aujourd'hui à la maternité, obligatoirement, il faut azala vacciner. Est-ce que vaccination wana yonde muto sala kango, nga muto na sala kango, et puis pour na ba oyo babota parce que ngana nous na botite, bazana ba bébé ba yebi ba vaccin oyo bazwaka ya vaccin oyo ya 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois. Est-ce que ba vaccin wana bangonde ba sala kayango? Na 2015 to salaka awa vaccin yaka wa pour toute l'étendue du pays. Il y a fièvre jaune bisonyo soto kenda. Est-ce que vaccin wana yonde muto salaka yango nga muto na salaka yango e utaka ka côté oyo vaccin mususu e uti. Donc, bazana intérêt mon côté parce que vaccin wana eza ba congolais mobimba toute la RDC bangonde bakozwa vaccin wana. Toi tu crois que bakoki koboma kaka RDC mobimba na vaccin wana pour que les blancs viennent occuper la RDC le pays. Donc, ezana motema moko oyo bokoki kolobaka te que vaccin wana eza mabe vaccin wana non accepté mais tozalaki confiné awa ceux qui vaccinent yendenge bako oui ngana ko participer ozobanga même pas inconvénient nako banga nini parce que bako boya bako bazoboya ngo par ignorance mais yakoboya ezate parce que nyonso utaka kaka ba vaccin nyonso tozwaka wana e utaka kaka côté ba vaccin wana e uti tozalaki confiné awa lelo tozana ba geste barrière ba kashine tout ça bo bandaki kolela awa et confinement et pour na ba maladie oyo ya COVID-19 siko lelo soki COVID-19 oyo e bomi batu mokili mobimba lelo balite zamba sungi bazweli yango vaccin bazweli yango kisi potobika to kufate lelo bo contredire bolo bake batu basama be wana bozo contredire nzambe muto apesi ba oyo ba trouver vaccin ba trouver kisi ya maladie ya COVID-19 acceptons seulement d'être vaccinés yo okanisi ke mokonzi ya mboka akondi mabatu oyo ya zokamba bakufa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo andi mabatu bakufa na vaccin po atikala ko diriger banani succès na ye eza parce que peuple na ye ezali en bon état en bonne santé sikoyo lelo tango bino bozolo bakete to koleka na vaccin wana te eza bozo misale la bino moko mabe n'oubliez pas que ba vaccin nyonso utaka libanda ya mboka boko boya yango mais lobi vaccin mususu ye soki ya ndenge nini peut-être bokeyi kokufa na vaccin wana oyo bino bokondima ke boza la vacciner donc ngai na ko conseiller peuple congolais
Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais a kolinga jamais et lokoba a ko perdre batunaye. Soyez sûrs et ayez confiance à notre chef de l'État. Ayez confiance à lui. Lui ne peut pas accepter de perdre sa population. Non plus. Ayez confiance. Acceptez seulement d'être vacciné. Et là, on a l'ingina lobayango wana na vaccination wana. Donc, ngai na cause la première personne à être vaccinée. Tomoni pe nangambu ya Belgique, la Belgique appelle le président à respecter la constitution. Mais tomoni sous 5 ans, ils allaient menacer tata école afin que l'élection est ça la mana 2023. Donc, quand on a une intervention par rapport à la menace oyoto, bande kondenge bazali koloba pona makambo etali élection et puis nangambu ya 5 ans. Na kobanda nanu ndenge otangi Belgique ndenge omoni lelo pasi toza nango na Congo eza ya Belgique pasi toza nango lelo eza ya Senko oyo zomona catholique. N'oubliez pas avant indépendance na biso avant l'indépendance oyo bazalaki batu ya ner avant indépendance bazalaki banani batu ya ner batu babandaki ko s'associer na liwa ya peuple congolais si batu ya catholique liwa toza nango lelo eza ya catholique madame liwa souffrance toza nango lelo eza ya Belgique akoyebisa biso nini lelo Belgique aza na notion moko tako d'ailleurs oyebite ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobaki ye moko que s'il était encore vivant, la mort est méchante. Belgique wana akomone la Congo na fenêtre. Alobaka yango. Pona mabe basaleli Congo, le peuple congolais. Ndenge baye komona que non, à la tête du pays, il y a un fils du pays qui va faire avancer le pays. C'est pourquoi vous voyez maintenant la Belgique changer donc makanisina nyonso donc ces idées là pour dire d'ailleurs Belgique nde mutu alingaki asepela na élection oyo na victoire oyo ya fils du pays. Mais tant que a annoncé toza na deuxième mandat, donc deuxième année, il y a mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Il y a encore 3 ans devant. Nanu a consommé à Tayangote, Belgique a bandi koyemba nzembo, il y a élection. 5 ans, 5 ans. La 5 ans, c'est bon. Donc, catholique, ce sont les citoyens congolais. N'oubliez pas que nous sommes dans un état de droit, là où il y a liberté d'expression à Koki Kolobanaye, mais la 5 ans, à Koki Kobangelate, ne crains pas pour les élections et Kosalema. Et des pèses azawana pona ko déranger par exemple ko bebisa ko perturber constitution na bisoté. Mais n'oubliez pas que l'IDPS a le devoir azanango lokola azana pouvoir. D'abord c'est la sécurité toute l'étendue du pays et puis le recensement. To vivre na kati ya mboka na biso bambula na bambula toyebaka congolais te toyebaka étranger nani congolais aza nani toyebite nde yango ye akoki ko se précipiter te azala apaiser vunga nde na koyebisa bango ke basapaiser élection ekozala. Félix n'est pas là pour bouleverser le programme électoral non plus. Alors, nakoyebisa 5 ans azana notion oyo ya koyebisa biso. Nous allons koloba ma 5 ans wana bazali na 5 ans wana batu nazina yebisi yo ke 5 ans nde mutu abebisi mboko oyo. Yende mutu azobebisa mboko oyo yende mutu omoni azobundisa gratuité de l'enseignement. Nde yango omoni IGF na ba contrôle na ye akuti ba 9000 écoles fictives
na RDC ya 5 ans ya catholique aza na notion moko ta koyebisa biso mabe na bango bazomona na président oyo parce que azobongisa mboka parce que aza na vision moko ya komettre pays oyo sur le rail nde yango bazomona mabe fictif. 900 écoles fictives. Mais au moins, il faut pas interpeller chef. Mais oui. Depuis moi-même, je suis très sûre, je suis contente. Et puis, je souhaiterais que le procureur général, le procureur de la République, ayebako interpeller chef oyo aza donc ya bango ya bato ya 5 ya ba école catholique wana ye asala nini a interpeller ye bazotia mbutu parce que bayebi ba faute na bango ba mabe na bango eza na kati wana donc eza bongo na ki pe babi ba osenga gratuité pour na 3 jours gratuité pour na 3 jours et ko salema ndenge nini tango nazo procès bazosenga procès pour na 3 jours et bazali ko senga procès pour la gratuité tozali koyoka pe procès ya gratuité seconde mutu azosenga procès ya gratuité na ndenge nini akosenga procès ya gratuité na ata ndenge nazoyoka ngo ndenge uti koyebisanga izokamwisanga procès ya gratuité omoni ke catholique yende mutu aza contre le peuple congolais, il était contre les fils et les filles de ces pays. Il y a combien d'enfants qui n'étudiaient pas, mais avec grâce et gratuité, banawana nyonso bakoti classe. Mais eloko wana 5 catholique azobundisa gratuité de l'enseignement. Vous trouvez ça normal? 5 ans, soit calme, élection et kozala. Eza kutu ka okoki koyebisa biso sikoyo. Ya banganga nzambe, il fallait qu'il bazala wana pour nous sentir, non pour nous koluka toujours créer bami. Mais oui, ça m'étonne. Ngai moko pe na basango kokota la mamba politique. Ngai moko pe ezo kamwisa ngai parce que pasteur dimanche à réunir autant de croyants à koyebisa bango ndenge omoni ndenge bazalaka penza lokola basantu penza na kati ya église mais yende muto mais bozela jugement ya nzambe pe kozala mais eloko moko na koyebisa bango nzambe asila kozwa kanda pona pays oyo nyonso aza contre pays oyo Dieu va lui frapper nzambe ako frapper yango Félix Tshisekedi lokola comme il a la bonne foi de développer mboka oyo ya ko vivre mwana mboka oyo na kimia na esengo nzambe akobatela ye nzambe akobakisela ye bambula akobakisela pe mayele na bwanya po ayeba kokamba mboka oyo mais tout celui qui sera contre lui tozo pesa ye kaka na disposition tozo mettre ye na disposition ya nzambe ye moko ayebi. Mais tout le monde peut le ministre sortant de l'EPST, Willy Bakonga, Bengissier, tout va interpeller, il doit se présenter dans 72 heures, disons le vendredi, pour en faire au Italie détournement, tout le 14 mois à Vinayoto, Maloba, par rapport à détournement, parce qu'il va le bien faire, on a fait Bandi Bandakala, mais en fait, tout le monde va payer 72 heures pour qu'il se présente. Moi, il ne va pas en faire, voilà. Oyebi que Willy Bakonga ngai na yebaki depuis longtemps que Willy Bakonga ako sukaka devant la barre, devant le magistrat, devant le parquet. Pona nini détournement ya mbongo nyonso oyo Banque mondiale à financer pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Cet argent a été détourné. Qui? C'est Willy Bakonga. Willy Bakonga a créé 19 000 écoles effectives.
pour empêcher la gratuité de l'enseignement. Mais procès à gratuité enseignement, ils allaient proclamer pour ce samedi direct et ils allaient direct rediviser dans RTNC. Procès à gratuité enseignement. Oui, ils allaient bongo to lingi to yeba penza. Donc parce que non, il faut to landa procès wana po bana mboka nyonso bazala au courant de tout ce qui se passe au pays. Parce que bakoki komona mabe na chef de l'État tala gratuité ngo esimbité bayeba bango moko batu oyo bazo empêcher gratuité bayeba mitema mabe oyo ezana kati mboka par le Congolais eux-mêmes. Il faut ezala penza direct toye bango biso moko to monango ayebisa biso 19 000 écoles et wuti wapi somme ya mbongo oyo nyonso Banque mondiale a financé pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Et Kendaki, wapi, il faut toyeba. En tout cas, ceux qui sont bongo, merci mingi penza na pesi, merci mingi na parquet, na procureur général pour cette idée-là. Tolingi to vivre makambo na biso moko à la une. Moi mboka tomonaki to tomoni Nyamurenge a uti kotika armée congolaise asili ko se rendre na armée ya ba miliciens. Donc éviter kotika ici ko bandaki ko exercer fonction na yepe ko kende ko rejoindre bato bazali ko bundisa mboka to ko lukatozo moi avis na yo to lilobani ko bakisa par rapport ya komona ba déplacement wana salami dikubo. Eloko nga na yebisaki na sina sala na yo émission moko to sala na yo première émission na yebisaki bi yo ko pays na biso eza infiltré pays ezalaki pe infiltré donc comme à la tête du pays il y a eu un infiltré de haut rang yango wana ba infiltré batondaki mingi na kobanga te ba Rwandais batondaki na pays na biso mingi batondi na armée batondi na ba institution nyonso ya République démocratique du Congo. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nyamurenge général si c'est colonel Akimi parce que abonike na côté FARDC c'est lui qui est commandant suprême aujourd'hui de l'armée congolaise et la police. C'est quelqu'un qui cherche la paix toute l'étendue du pays de la RDC. Nde yango zomona bazoluka bango ndambu nde omoni bakomi kokima tangu bazokima le mal c'est quoi ye ami kimeli mais le mal c'est quoi akeko rejoindre bande konaye tangu akeko rejoindre bande konaye c'est pour na kopesa plan nyonso na ba 4 coins nyonso ya pays na biso. Voilà la difficulté que nous avons. Le peuple congolais motika kolala mboka ezalaki ya kotekama deja. Félix Tshisekedi aza mutu moko ya kosambela ya kosambelela ya kotia na maboko ya Nzambe pote munguna nyonso oyo azalaki ya kobatama abima na poasa sinon tozalaki lisusu na mboka tokomaki deja bapaya na mboka na biso oyo mboka ozoloba ke tu es congolais, tu n'étais plus congolais, ozalaki deja mopaya na mboka na yo. Donc tala nanu ba étranger oyo ba infiltraki armée na biso lelo bango moko bamoni ça nous va pas bakomi kokima mais Nzambe oyo tozo sambela tongo midi pokwa atandenga keyi kuna kota keyi Dieu va les confondre. Moi mboka tokoshite tokomvoma la suka émission na biso tomonaki ba image ya ndeko na biso mwasi parce que azali mwana mwasi pe lokola biso na kombo ya député Christelle Ngoyi Kasanji si on peut dire tomoni ba vidéo moko ebimaki sous lobby asalaki moko azali koloba ete alobi makambo ebele je crois ils allaient diviser partout dans le net dans les réseaux sociaux tokolokotozo mama loba par rapport ya ba vie wala batimso azali ko traiter na trouble mental ba miso lobi azalaka na CNPP ba makambo so azoloba neza kuta pona kosalir papa na ye donc to éviter par rapport ya ba dire wana loko azali mwana mwasi ndeko na yo mwasi komona ba makambo so abimisaki ya ba viol et que tata na ngaka violer donc tokolokotozo mama liloba no pour que to chiter na affaire wana.
na sepeli mingi pona Christelle Ngoyi wana on dirait mutuna yepesa la kabiente mwana mwasi wana. Le mal en est que Kabila lokola ye azalaki futi mutu atanga te mutu aza étranger ayaki na objectif mutu oyo balokoti na se batie ye ka place batie po azwa ye azalaki pona ko gouverner penza mboko oyo te ye ayaka po azwa pe ase retrouver na vie yango neti batu lokola Christelle Ozobenga député par rapport à quoi batu basi noma bango ngoi kasanja noma soki mwasi na ye wana mwana na ya koma mwasi na ya noma ye député na province oya bandaki ko gouverner soki alobi yende mutu akoloba ngai naza libanda ya famille wana yo pe oza libanda ya famille wana yende mutu aza na kati ya famille alobi tokoki koboya yango te parce que yende mutu tokoki koboya yango te yende mutu a vivre na tata na ye quelque part aza mutu azo raisonner asiégeaka pe na parlement kuna na assemblée provinciale apesaka pe baide na yebi te c'est que oyo ye alobi ekozala vrai alobi mais avant ye aloba makambo ebimaka toyokaka yango kaka ke ye Ngoyi Kasanji wana azalaka mobali ya mwana na ye moko oyo ye abota azalaka abimaka na mwana na ye sikoyo toyokaka yango kaka lelo ebimi na munoko ya kolo likambo sikoyo tokoboya yango ndenge nini Ngoyi Kasanji wana na culture ya baluba esalamaka te mais c'est batu moko bazalaka na ba pouvoir na bango na bakisi ebele alors ba numéro oyo bango bazwa koto nde rekomandaka bango e obligé bango bazwaka bana na bango bazala bakoma basi na bango mais na culture ya muluba ya baluba mutata kozwa mwana na ye akoma mwasi na ye te eza ba numéro na bango ya ba pouvoir bazalaka na pouvoir mais lelo nzambe pe ya confondre bango a confondre Ngoyi Kasanji a confondre pe na bana na ye nyonso lelo ebimi na posa la justice va s'occuper de ça biso to fidèle internaute trouve vraiment na suka ya émission merci pour la mandoni choisi libako ya koyamba basanga na biso tokoluka tozwa moi briefing to liloba moi muke pa ya mwana mboka poketo chite et puis akopesa biso contact na poketo kamwana liloba ya suka na koloba ke nalingi na encourager basi toza na kati ya mwana biso mwasi okolala te mwasi sala musala eza ya musala ya kolukaka epa mibali te mais musala ya yo moko otangi classe osilisi obundi ozwi musala tolingi na ba institution nyonso ya République démocratique mwasi azala représenter ye moko te mais azala basi bazala il y a 5 femmes là-bas il y a 5 hommes là-bas nde eloko tolingi te que place eza 80 mibali okuti mwasi moko non tolingi place eza 80 okuti pe basi 40 place wana c'est que égalité mais basi mibali 40 basi pe 40 tokosepela tozala bongo tokangama maboko na maboko tosala musala na koyebisa senko ke asapeze azala na kimia élection ekosalema nango eza na profit moko te mais batika ba distraction senko aza na distraction ebele atika biso na distraction élection eza nano musika tolingi tosala nano Félix Tshisekedi aza nano na kati ya manda na ye batika ye à l'aise asala musala na ye azana vision ya kitoko bino bolingi bo étouffer nini vision ya chef de l'état non wana eza distraction bolingi bo étouffer ba fictive école oyo bazui pa IGF bokozala pe devant la barre kalate boye bisabiso ndenge nini ba 9000 écoles ezali ezo exister na ndenge nini bokoye bisabiso numéro nanga ya téléphone ngai kombo nanga Patience Mbui na soki olingi obenga ngai o encourager ngai na émission oyo ya Mama Senfora
au Benginga na numéro plus 243 081 375 90 68 plus 243 81 375 90 68. Ciao. Fidèle internaute, toko vraiment na suka merci pour na bino bandeko o bozwaka toujours temps pour na kokusa na pour na kozela ka basango na biso na kata tinka télévision bo continuer toujours kozala fidèle na tinka et puis bo panza basango e kosala vraiment malamu. Quant à moi vraiment na kopesa ba remerciement na chaque caméraman na et puis na Mike Lujaya Dio. Je salue encore ma maman Patience Adandou, Tontine Blandine de Belgique, je te salue aussi. Donc fidèle internaute, quant à moi on se revoit à la prochaine niveau. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est Londres, ils allaient ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.